biso tu toza na nsima na ye mpo na minute oyo ezala nani oyo Tantine Fanny azolandaka jeune leader Tigre. ndeko lelo toyambi na kati ya commune na oyo ya Makala. Est-ce que okopesa biso identité na vraiment oyekamba mo musique obeta musique aussi longtemps bafa bugazi baza baveno bagezi ma oyo te baza mais yo lingo bimisa mutu na idée ni epesi oyo etindi bando obeta musique. Master na ngai Nosbi azosala fierté ya musique congolais partout dans le monde. Yango nga naza toujours na nsima na ye na Afro Congo. Jamais na kotika pe espace. Voilà, merci beaucoup. Restez branchés partout dans le monde entier en direct de notre chaîne de YouTube DMHD TV. Là, je vous demande à tous les abonnés de notre chaîne de YouTube, vous continuez toujours pour s'abonner à la chaîne de DMHD TV. Aux émissions de PC là et l'ingipis. Oui, quand ça m'a miné dans la carte monde à YouTube. Et là vraiment, tout bête à ma sola qui toque. Oui, tali m'a musique. Il y a bito le belaka musique. Ah ouais, maintenant profitez de plus en masse en la Billy Gilombo. Et c'est quoi ça bambo de belé. Puis maman Jenny Oudjan de la presse n'a peu sur bambo de papa Maurice papa ya ban n'a peu sur bambo de belé. Avant de bête à l'histoire na biso aller. Il faut continuer de bête sur le milieu de la publicité, nous avons produit, nous avons posté la publicité. Numéro 1, on est affiché dans la chaîne DMHD TV. Benga biso Toroya, il pose la poste à droit des réponses dans l'émission tout ça là qui. Benga biso la numéro 1, nous avons déjà les autres yami invité na biso tous on déjà sur plateau. Tout mes canaux qu'on soit là, bonjour papa. Bonjour. C'est la première fois l'émission. Comment on a Artiste Dior. Artiste Dior, on est dans la commune. Nazamwana presque ya commune Makala, nzima na commune Kalam. Voilà, les autres yambi notre artiste na biso artiste Dior tu yambi na commune ya Makala. Les autres vraiment tous un terrain sur Makala. Tout sur là bon moi mkende ko bonjour comment on a Choco digital. Pardon? Choco digital langue combattant. Choco digital. Les autres yambi une émission na biso, j'espère que c'est la première fois que yambo ko détailler biso tous ana ni ko bisano. Artiste, rappeur, musicien, art d'Angandi, on est ici, dans voilà, binomo bozo kande baninga ba présenter ba comment la misala ba basala ka awa vraiment les autres ya toujours bête moi li solo quelques minutes na bango. Ndeko bonjour. Ndeko lelo tuyambi na kati ya commune na oyo ya Makala. Est-ce que okopesa biso identité na vraiment oyekamba mo musique obeta musique aussi longtemps bafa bugazi baza baveno bagezi ma oyo te baza mais yo lingo bimisa mutu na idée ni epesi oyo etindi bando obeta musique. Idée pesinga na bimisa na sala befort lelo penga na koma chanteur lelo na RDC po nazotala master na ngai Nosbi azosala fierté ya musique congolais partout dans le monde. Yango nga naza toujours na nsima na ye na Afro Congo. Jamais na kotika pe espace. Kinshasa eza ya mutu te eza ya biso nyonso. Si vous comprenez, on comprend un peu bien que les musiciens, on sait que les gens qui ont été bêtis, ils 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 ont été biso tu toza na nsima na ye mpo na minute oyo ezala nani oyo Tantine Fanny azolandaka jeune leader Tigre. Yango biso mpe ba jeune talent toza kaka na nsima Tigre jeune leader place aza partout azolanda ngai. Loba bien est-ce que ba bien makambo ba Tantine Fanny est-ce que bi ka olanda yo? Oui, c'est émission internet, c'est ça là, il y a le temps là dans notre site, notre Afro Congo. C'est que oui, maman n'a pas polémique, oui, maman n'a pas barando, maman quoi. Bon, tu as banga nini na motilité, on tigre ça déjà, on a banga ramutute na RDC, ce qu'on a banga nani. Si on a mis tu as dit que on banga ramutute, on a proposé biso nini pour terrain en aux avides. À part tigre en aux lobana, ce que soit des Tantine Fanny, bon bana terrain, ce qu'on a proposé biso di euro bimisé la du soir. Dès nazabo naza na préparation maxi single titre na mweza je suis prêt. Eza na 5 titres. Mais oh déjà na boaki eza déjà moko déjà boaka mina minute njili kimbantseke kasavubu déjà bazoyoka yoka pas même 2 semaines par la grâce de Dieu. C'est vraiment au pour monde de musique, il y a un monde de bagarre. Il y a un Jonathan. Monde de musique, il y a un monde de bagarre. Est-ce que vous avez un bon ça pour ce producteur, pour le produire, c'est un sponsor national. Auditeur, les années de combat, à Kendate moko oyemba mona sentir ba préparaka. Nyonso na vie ba prépara ngo bango bakoma bongo babandaka malembe. Musu banda jo sala be fort otenga no sala lelo.
pour lelo oyo okoma oyo zali obandene orchestre nani yo bimika mama puyi to obandene orchestre mutu na bimika mbala moko te nga nazalaka ingra te leader na ngai liboso eza vibration bampema waya utaki pa faire egola nika boroni na Jésus de Nias papa social moto ayambo tangu na longwe wana na monike po mbisa landaka esika ma ezotiola tangu na monike kuna eloko malonge eza te na longwe na nga nake pa pomba Nias de plique na beti mwa de mwa bango nyonso ka nde moko ba leader bafungwama te artiste dio tolandi ndongo zoloba bien s'il faut pesa biso pe style la musique yo zobeta obeta rumba tozo beta ka ba style ba UPA yango ngana beta ka ndeti na minute o ebimi na meki kolanda mwa jeune leader na afro po kilelo musique eza na ampleur eza afro nde moto eza na ampleur o ebimi déjà titre nango eza amour intérêt nazosenga bafani nanga nyonso bamoure ya bonne musique bazwa pena bapesa nga chance nde bapesa élève du maître bina file nde bapesa Inos bi chance bapianga pe chance na osepelisa bango. Voilà, merci beaucoup Minomo bozo landa artiste la bino dior ndenga zo senga la bino ba fanatique na ye bo pesa ye chance na o azana posa ça la pour la population na ye azana posa vraiment à ça la musique nde ba yana ye ba dicap ba déplique ba beta qui peut fois beta bon mais to mekano ko sula pena ndeko na mpadi papa boni kombo nani na tout comme choco digital. Choco digital. Est-ce que vraiment la makam artiste dior est-ce que vraiment bon ko kango pourquoi pas tout ça d'après dans tout ça d'abord tu as déjà pris le titre non ça je suis prêt donc tout ça d'après na bagarre tout ça après tu as affrontement pour ça la pour affronter ba yuma mais na singana d'abord na les jeunes leaders atala na biso à soutenir biso pour y pas bandaka ndeti ba biso donc na na bosinga na ye alanda biso émission tout ça là donc na si déjà ba yo comme bon l'autre ba yo ka. Les jeunes leaders, ozomona les jeunes leaders, landa makambo ba loba, bana posa soutenir l'artiste no bango bazo bima na kombo na yo. Na ba chenette ya Afro Congo, yo moko omona. Est-ce que elo nyoko sala po se pelisa pe public yo ba otala ngana? Elo ona koko sala. Taki artiste na yembara des gens, na rester pisa bango na o ezakati na ngai. Sala ngona minute pe bango ba lando na poto partout ba yoka. Ndeti bina wa. Bimisa dollar na poche des valeurs sert en Christ azate bisonner so bon ya nzambe ba sert en Christ ya ba gudanzi mimi biso dollar la kate ou soit tigari club topé festa club nous sommes près de tout de bagarre tout ça propre na kobunda bisonde biso batamakasi donc minga koluba ezate bo soutenir musala oyo biso tozo sala et que sunga pe bino tout ça pour na kondike mas ouais siko na lobia bo sala destil bien pour yo ozo rapper yo obeta rumba non ya rumba ti ça dit obeta ni ba faux la minute musique qui le zandi afro surtout net afro Congo déjà kanimo de ça dimission notre mi makana nzela ya afro même ba obabeta ba rumba na ba yanga mona biso ba yanga mona biso ngana déjà artiste rappeur na beta rap gang na beta pe ba afro donc afro ya nanga mona biso donc obenda bango ne surtout ba ya siko idée nao ezali bokota na la belle Inos bi ou bien bozaka na pour ça soutenir bino kaka bon tout ça na pour ça tenir à soutien na d'abord s'il choisit pe ya okota na belle na eto okota pour ada biso to lelari mingi ada donc leader na biso tout Congo quoi tu as déjà abonné na e tu as déjà donc tu as ba fan na e quoi donc à soutenir biso vraiment les jeunes leaders oyoka o choco digital mutamarambo to pesa na bamboko na sima na yo pe na sima biso pe to sala marambo les jeunes leaders yo moko bi choco ninga lobby po na yo bana posa ko soutenir bango bana posa soutien na o soutenir bango na misala ba o sala Christian Dior siko yo pe o sa mo moto po se pesa public etala ngana oui na ngana za moyembi koyembeza musala na ngai kamba na nga lelo tikana yebisa makambo ekomi tikana lobano lelo masina bala na mbongo oyebi masina noga na quartier masina noga na famille na longola yeso ninga idiore na pesela ye mbongo libala otobotine bana mibale lelo atiki nga lelo asundoli nga ye atikeli nga bana lelo loyane lusadio bebe bambongo na ngai yo eye krisa bashaje bolo wana ngai yo
Maître Fokongo, Maître Litalo, Maître Lisolo Boyokanga. Oh, Nzele, Nzele, Nzele. Oh, Nzele, Nzele, Nzele. Ah, artiste Choco Digi, on de RDC musical. Bisoto koma baumbu ya basi, basi bakoma konyokolo biso, bisoto koma baumbu ya basi, basi bakoma konyokolo biso, pasi na biso bénéfice bango, pasi na biso bénéfice bango, pasi na biso bénéfice bango, pasi na biso bénéfice bango. Oh Nzele, Nzele. Voilà, bino mo bokola na vena ba artiste na bino ndenge ba se voler na misala bango ya musique. To continuer moi lisolo moi mukena bango to tuna bango quelque chose to kata na biso émission. Artiste lelo oyo zo ba les jeunes leaders à produire bino. Si vous so lelo sobi producteur monsieur abima fait na makambo sala. Est-ce que vous tika les jeunes leaders vont continuer na producteur na bino besoin? Wana za question mo bo tuninga za pena très capital. Omoni na ba façon pena nga lingela jeune leader tigre. Kotika tigre pena kokende pas producteur po batu baze belé de skonde baleke belé na Congo. Sikoyo natalaka master na nga jeune leader oyo zo sala fierté musique congolais partout dans le monde. Yango nga wana ngai artiste diong naza na sima na ye pamba te ya aleki RDC mobimba o Tantine Fali o petit wana Gez Mawete nazo tanga kombo bien. Na Gez Mawete petit wana tika bobude jeune leader. Musique eza monde de polémique. Nana sala la musique teke ya kobanga po na liaka chez mutu te. Na soki paranga moko naza déjà responsable na la déjà leader. Na kobanga nani? Tiga yo mona déjà tiga zo banga. Nalobi tiga zo abanga fo Congo yango na wala kisa. Na ndingo lo ese dozo pita okuta na inoso bosola ni boye. Hein? Inos bi ala artiste le rôle ngai. Tena tunyo question moko. Bosingo bosi a soutenir bino. Oui. Beaucoup tena ta bozo mo accord mo bosala. Nanu te me biso toto luka relation na ye. Kwa ya za likolo. Puisque ba Tantine Fani, ba Gez Mawete, na mwana abimi wana ya kulu na wazo finga Inos bi. Mais faut tant comme moi na ngope. So pe botauma fuela mwana na ya muke ya kulu na wazo beta musique ya bien te. 600 nzala. Azo signer jeune leader mto somba bakara ba 5000 balles. Ba lupang na ma campagne yo finga Inos bi. Pourquoi? Botika bongo pena inosale ki mutu nyonso na RDC. Na yebi na poto famille nzongo bazolanda ngai mama Monique na Luanda ya donaka ninda 10 pauvre. Artiste dit on a bien moni monde de musique. Ils vont répéter en zolo évoluer au bando ko bima faut le baper mo le bien. Mais yo non obimi non te mais comme il ko attaquer bato finga ba Tantine Fani o finga ba Gez Mawete o finga so bina na super kulu na otanga na komoti na bona bana ba koto bakani na pamba o finga bango siko lelo so baki na poste ba jo mo numéro contact mais aussi longtemps maman wezi mo ko finga mutu boye so que siko mutu ala ki mutu Gez Mawete mutu nga produit aki mutu Gez Mawete nga soit produit yo maman kati Gez Mawete fingi au soukandeni nazotala par rapport Gez Mawete azo ko telemela tigre mazoye bate tigre azo beta musique ou azo défendre mboka te Gez na tele innocent na telemela Gez non ce n'est pas ça Gez a telemela Inos bitro na niveau na makambu nyonso na musique Gez azate atanga nde naza bweso batienga na Gez Mawete to yemba est-ce que akoka ko yemba na bien Christian Dior koela kubimisa malobamba monte pona no comité zela non yo na obimite mamo ko welisa ko lobamba mamo makamu susu mais so mutanga produit au final nga production nga naza na posa na kota kana la belle Afro Congo pembe na tigre nakoki jamais kolongwa na sima tigre fona zalaka rawana. Bon, personne au numéro de téléphone, oh, bah, tu vas dans poste tantôt, bah, tantôt, on habite tantôt, au lobby de ma bio, fini de ma sur la carte émission, au lobby, personne numéro de téléphone, bah, tout, bah, on a posé à soutenir, yo, bah, soutenir, yo. Bah, téléspectateurs, tout, bah, zolandanga partout dans le monde, na Angola, na Canada, na Bruxelles, na Belgique, partout. Hein? Numéro de téléphone, ils ont plus 243, code mboka, ya Willy Moucheni. 084 41 12 415 et 455 pardon. Bandela et Soussou. Numéro de téléphone est plus 243 code mboka ya Willy Moucheni 084 41 12 455. Christian Dior. Natala kona ba TV oleka.
olekanga ba quelques émissions wana okotanga ba kuma ba chaîne te mais tant oleka pourquoi pour finga mais internet owela mamoli boso ko finga oui c'est émission ya chaîne visibilité mbamoko ba mokil ba bato ya tantine Fanny pe ba oto ya wana tant ba mona déjà bongo ba oto benga pe ça bien te moni ki abine bozaka ba problématique musique yango no communauté bango komi ko sala wa neto yebi yango ebomisi bato ki lelo eza ki lelo te musique tout le temps na solana grand journaliste Omba semaine passée na mta yigoleka epa Omba ayebisi ngai musique eza passe na yebisi ete musique eza nango passe bien sûr art babotamanga nango ezalaka makila ngati nazotanga na ngai musique makasi naoke nchiki boye nazoyemba na nga tro nazobina tro mpo nga soki oye na danse nazali oye na animation naza oye kiporte parole nazali naza pena wana musique eza pena don na ngai nga par musique na mosala mosusu nazosala te. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Là, je dis un grand merci à Batunyo Sobalana qui émission sur la journée à l'élo. On a passé Bill Kilo Mombote, puis Jonathan Mbote, on a passé Mbote, on a passé Maman Tantine Mbote, puis Massananga Killer Boss, on a passé Mbote, on a Katia Boraza, Yoyebi Masolo, on a passé Massananga Chikito, Chiki Player, motivation, on a passé Mbote. Papa, comment nous avons moi quelques dédicaces? Moi, quelques dédicaces, nanga bani na spectateur bazolanda Choco DJ en live. Ouais, la chaîne na bino, bo s'abonner trop et puis ça m'a fait que simba. Moi sali nanga na boss Eric Mandala, docteur des ignorants, ya Maria Piron, papa bana bango yo soutenir biso et simba fait que ça me la biso bani. Voilà, mbote nanga lisusu na famille mambweni koko nanga Antoinette aloba nanga eloko nesu na olwana tanga kombo na ye na ozwakango. Voilà, na pesi su mbote makasi na couple Willy Mavinga, grosso ya mère yala, ouais maman na Aprecia et simba botala biso tozopesa ba marambo. Tala kaka. Kitoko artiste qui s'en dit au moins quelques dédicaces to comme sur na suka. Merci na ba téléspectateurs nyonso toutes les populations congolaises partout dans le monde. Nakoti kozala ni ingrate na bato bakoti kosalisa nga lobi bambote na nga ya liboso. Merci Nixon Boutique balobi Louvre 62 Nixon Boutique bao muto azolakisa tous les musiciens congolais Nixon Boutique Keyo Bilele marché central balobi vie na goya kuna Keyo Bilele marché central. Honorable Betty Bitilo, Honorable Eddie Yeli, papa social, mon ami. Balobi ngiringiri na maboko mutatongi 82 pona ngiringiri. Talanda ngiringo to chanze. Bato abwefo bazale belé. On a dossé ma peine honorable na biso tout. Ya komi na makala bolanda exemple Eddie Yeli. Papa social mon ami. Na bo sanité gradi bilengo. Balobi lingwa la ne tombera jamais. Voilà, comme nous avons souka et émission na biso au chaîne na bino DMHD TV bo continuer toujours kolanda numéro on est affiché émission na biso PC là elengi plus c'est bo continuer toujours kotala tono pesa bino ba news a bien yim tona poursuivre ba actualité ba mission joueur sans politique émission on va continuer kolanda biso de comme nous avons souka bye.